ya solo toyebi ete bozalaka bato yanko kasi botalaka nano mai mazali kobima epa ya koko asuka mbuka misongi ya nzila Mbuta Lumumba mabelo ya yoto ya bapaya Kongo yo motema makasi mboka yanko bato bazonyo kwa mamba boyi tobonga kaka nanko solution yango yo baboyi solution kaka nanko Kongo yo motema makasi mboka yanko bato bazonyo kwa mamba boyi tobonga kaka nanko solution yango yo baboyi solution kaka nanko matondo mingi na bino bandeko bozomi penza ebele na ngoka oyo kolanda biso bakata na biso analyse banoko pamba te bozotiaka penza eliki ya epai ya banoko bakendaka pembeni ya koko ya suka mboka fumungu soki mozala pana na ngola na ntina ete ya komema pasi ya bana kasi oyo ezali konyokola bango mokolo na mokolo nde koko ya suka mboka apesaka baliyano nde etikala ezaleli biso banoko tokoma mpe kovanda kosolola kosala analyse mpona bomoi ya mokili bomoi ya bana na biso bomoi ya bana kasi na biso kasi na mokolo mwa lelo tokosolola kolandela mopepe oyo tozala na kati ya janvier biso na kati ya République démocratique du Congo toyebi ete sanza ya janvier epai wapi le 4 janvier ezalaka férié ya kokanisa lisusu ba marché ya indépendance toye le 16 janvier oyo ezali férié ya kokanisa lisusu Musée Kabila oyo basasinaka ye toye lisusu le 17 janvier ya kokanisa liwa ya somo ya Mbuta Lumumba bango misato wana elongo na Mbuta Machwa oyo pe ezali kaka na janvier mokolo oyo yo bango bazongisaki molimo epai ya tata mokili tokosolola mpona nini biso bayindo moto soka azali na mokili toli kondima ete soka akufi tondimi kasi misala na ye oyo tondimi tokoma mpe na difficulté ya kotiango ya pratique lelo plateau masolo banoko tozali na noko ndopele botale oyo toko partager na bango makanisi ndenge emesaneli ndenge ezali ndenge bosepelaka na yango noko ndombele botale bote na biso aba ndeko yonso bazoi bongo libaku ya kolanda biso mokolo mwa lelo mokolo mwa lelo bandeko kolandela emission esuka tosalaki na koko ya suka mboka masolo ya banoko analyse ya banoko oyo toyambaki koko ya suka mboka bato basepelaki penza na yango toliki pe tobandi ete soki chance epesameli biso lisusu tokozonga lisusu epai ya koko ya suka mboka noko ndombele botale sanza ya janvier epai wapi nakoki koloba ezali sanza oyo ya mbeli ya motema pasi epai ya biso bayindo précisément bacongolais soki tozwi le 4 janvier tozwi le 16 janvier tozwi le 17 janvier soki susu tosali susu recours na kati ya etumba ya bomo ya loposo moyindo epai wapi susu na mboka ya Congo mfua lelo epai wapi mpe tokomona assassinat ya Mbuta Machwa ntango ozomona babiloko wana nyonso biso bayindo lelo mpona kondima motu tozelaka nano motu akufa soki moto akufi tondimi ye te azalaki moto malamu abande kosala bamakambo boye kasi tokozala kaka na difficulté atako tozondima ndeko na biso wana tondima tosalela mpe makambo oyo atikaki tokota na kati ya idéologie na ye tozala na kokoso wana ntango bino bozomona ignorance wana ezingeleli bomona bayino nini okoki kotalisa bandeko oyo bazolanda biso na ngonga oyo nokotambi tosepeli na ino ndenge bolobi na motu tobundaka penza po ya bolamu ya bato yango tango yonso tozeye kofanda po ya koanalyze c'est-à-dire baindo bali kotala me bamona po nini tolobi baindo bakotalaka ke bakomonaka te tozwi na ino na janvier yango kaka lisolo ya Mbuta Machwa. Mbuta Machwa militaire de son état babundi guerre ya 14-18 première guerre mondiale bamatisi loposo pembe bagrade tango yake na mikila poto kuna komaki fonctionnaire mais tango bamatisi bamindele o loposo pembe bazalaki na bango na etumba etobosana te loposo pembe na etumba wana azalaki ko utiliser baindo lokwa ba bouclier humain yaze na sima abaze ko tia baindo liboso donc na champ de bataille nde baindo Mbuta Machwa a revendiqué justice
esika duila makambo tobo sanate sima ya komona ba injustice wana yango elingisa ka sala amical de l'Afrique équatoriale française. Et soit qui moi bamboka ebele Congo fois et soit qui pensa moi bamboka mingi wana mbuta machwa po ya ko conscientiser molobeli to. Mais est-ce que bouti koloba wa tondimaka moto kaka soko esi akei pe misala na yata toze ko ndima moto wana misala tokokanisa yango te tokosera yango te. Lelo tokotanga mbuta machwa peut-être soko tokomi le 13 bozongi na bango le mbotama na bango ebala na kalisusu mbotama na bango pe bozongi ya mbuta Lumumba. Mais nzoka bato wana tokoki kotalaka kotanga ka bango kaka te lokola soko mwa ba personnage moko ya ser ya mesa te bali toute une philosophie bali toute une toute une idéologie bato wana mbuta machwa akufi na torture ba beti ba cross arme hémorragie interne takei c'est vrai toaki na kinkala toaki basala ya mbuta machwa. Mais est-ce que lelo na Congo mfua idéologie ya mbuta machwa est-ce que tu es sika te bakotanga bango lokwa récitation ndenge to baka goliko somoko alingana na mobali na ye mwa moto tanga zeko kalinga mwa mpiodi agangi Roger lobi soko changer pe lisusu lianga mosusu akotanga epe soko beti libako ndenge to zeko tanga baktoro Lumumba ya Musée Laurent Désiré Kabila to lo bango lokwa récitation. Ah, Musée akendaki assassiné na bureau ya Monsala. Mbuta Lumumba azanga tombe. Te ba pesi biso kilo ya bato wana te. Mbuta Lumumba wana ali nani? Na bano batangi netelo lelo, batangi Mbuta Lumumba simplement étant premier ministre ya mboka oyo. Batangi Musée lokwa moto yaki kaka kolongola na 97 courage moko boye te tosuki wana mbuta machwa na yebite soko na ngambo ya mfua esi bakoti na etelo même soko bakokotisa na etelo bakotanga te parti idéologique na bango bakotanga kaka mbuta machwa atelemaki ba eteni na bango batikali lokola représentatif moko basé ko pro mbuta machwa ya banso mbuta machwa ya banso ezala kaka te batoyo basadore na philosophie ndenge tomonaka moba mibenga balumu te pe toze komona te kokoma na idéologie ya mbuta Lumumba kasi no na mokili yango ndenge totambola bato baportaka valeur ya chaque peuple bato basalaka propagande ya valeur ya chaque peuple ezaleli ya peuple wana bato mayango basepelaka pe na yango ezali élite intellectuelle même na kata ba famille to botami boy okomona moto na ngité or lelo Afrique soki lelo to le laboye ndenge mo asali mosala ba sacrifier bomo ina bango mbuta mata sacrifier bomo ina ye pona bayindo Afrique eza monene moto na moto azaki na contre na ya telemaki po bundela na ngambo bango ba telemenaki tango ba participer na guerre la première guerre mondiale 1914 tina 1918 injustice ndenge lekela ki nembo uti koloba wana ba mbuta mata to comme 1942 ba bomiye liwa so moi bande ko mususu bazomona ka bazo rara liwa machwa liwa ya somo logique eza après départ na bango élite intellectuelle kitanaki ne bango bakozala na obligation ya ko tracer histoire ya ko prôner ba valeur ya batu oyoyo ya ko sala ete batu oyoyo bano bazobota masika balinga bango bazobota masika bazala même na sentiment ba pesi kombo ya machwa apporter yango
kasi lelo komona élite intellectuelle oyo c'est ba valoriser bato baluki bolamu ya Afrique bango bakoma obstacle ya bato wana okomona moto azoyebisa yo bato oyo par exemple toyoka yango awawa Lumumba azalaka pressé nayebi te so boyoka mpe de langage bamaka hello bamaka sotala esika nini masolo na ezobetama na monde baintellectuel Lumumba azala pressé bato oyo élite intellectuelle nisi na yakanisaka boye nzambe keli ninga keli mokili a réserva bozoba epa ya biso bayindo donc po tokoma bato to po tokoma mayele wana selon concept ya élite intellectuelle africaine bango biso bakanisaka sikoyo po tokoma bato lokola bato na kati na mokili logique fo mundele akamba biso logique fo mundele alakisa biso nyonso na kati na mokili bazobosana ete okolia kaka malamu na loboko na yo moko soki moto azolesa yo okotikala kolia malamu te soki lelo tozomona badirigeant ya nini ya baarabe bazondima kolata na lolenge oyo balati wana soki lelo baarabe bazotanga na bakota na bango na kiarabe soki lelo baarabe baza na sentiment meme ya koporte banon oyo eza na kati ya kiarabe ezali bato baza à la base ba biloko na ya koligisa bango biloko na société intellectuelle élite intellectuelle sur africaine makanisi ezali nini nzambe apesi biso totangaka na biso kaka po tokoma bato lokola bato na mokili esengeli tokende koluka babilo mama na obstacle na esika bavalorize bato oyo babundeli bato baluki bolamu ya bato bango bakye na bango okomona moto aza na sentiment nyonso ya kobeta lisolo ya de Gaulle moto aza na sentiment nyonso ya kobeta lisolo ya Jeanne d'Arc moto aza na sentiment nyonso ya kobeta bahistoire ya guerre de 100 ans oyo makambo biloko ya bafrançais moto aza na sentiment kasi soko ozongi na makambo oyo etali Afrique okomona kaka batémoignage moko kaka ya mabe oyo bato biso baafricain tozalaki kovivre na kati ya nini ya quéette na pêche na chasse soki soko baexemple bazopesa na kati ya babiloko wana na quéette oyo tonolia okanga kaka soki akangi soki mwa simiriki na bango balie na pêche mwa mabundu lelo babiloko na nyonso ezosa donc élite intellectuelle ye nde moto avalorisaka eloko mpo meme bato basepela na eloko ce sont les intellectuels moto bakoaporte yango lelo balanga africaine bato balingaka yango te mpo na nini mpo biso baintellectuel bato totangi kelasi toza badiabolisateur numéro 1 ya bakota wana moto nyonso asali intellectuel nyonso africaine na ndako na ye azopesa atie ordre atie mibeko mwana na koyi koloba ndakisa nde ezozala na kati ya Congo bandako biso tokoleleli soko olobi lingala punition olobi kikongo punition olobi chiluba punition olobi kiswahili punition moto azokoaplike eloko wana intellectuel oyo ye aza essence ya kozwa lingala swahili chiluba kovalorize yango mpo mokili mosusu mpe sepela na yango noko tambi omoni ntango bokoloba élite intellectuelle nani nde intellectuel toali na déformation ya makambo epai ya biso awa na mboka ya bensensé na mboka ya bainconscient nakochoke baintellectuel basoi-disant baintellectuel na biso tolobi tokochoke bango mpo omoni fruit ya eti biso c'est de l'orgueil eza kaka orgueil ata kasi yango tolobi te azobombe intellectualisme biso c'est-à-dire savoir parler le français na langue plus kutu balangue moso ndiele zonga sima po moto soka zoloba portugais azalika moindre moto oloba anglais azaka donc moto mayele oyo alobaka français nzoka nde na bisika nyonso oyo ezali mabe lelo na Félix et ali trahi na élite intellectuelle po élite na biso bazali auxiliaire bacontinuateur ya œuvre ya colonisateur na kati ya même na kati ya conscience mais tango un ministre un homme politique akoloba l'homme blanc biso tokosala eloko te alobi yango na inconscience to alobi yango na conscience moto aza essence apesa solution na baproblème biso tozana l'homme blanc
Yango Zokaka, je prends la communauté internationale à témoin. Je prends la communauté internationale à témoin. Yango pona yonso pour salema communauté internationale tolo poso pembe il faut ya. Nalingaki lelo lokwa tolobi tolobela nano sanza yango ya janvier. Document au char de l'impérialisme nalobaki tokotanga yango ombala po ya kufungula makanisi ya bato. Élite intellectuelle bangwana batraisa Mbuta Lumumba. Emema ye na liwa ya pasi ya somo. Élite intellectuelle bangwana batraisa Musée Kabila. Ba marche awa. Mobutu banokenda loso na loso, be intellectuel. Ba bosani que 91 ba piaki po balobaki na Mobutu, trop c'est trop. Kenda ba caricatura Mobutu. Et ça vous avez dit mon boy papa les lopena ça référence de rotanga comme on a été abandonné pour l'élection mais bande on a pas télé 50 pour nous l'élection image moko boy na départ ya président Mobutu bazo la sapena ba jeune ba intellectuel bazo ba nous tout ça là qui esclave Moussa est délivrer voilà l'esclavagisme ya président Mobutu voilà oh bazala qui esclave na tango ya soi-disant ya maréchal Mobutu fait maréchal Mobutu akei élite intellectuelle wana na tango ya Musée bango te balobaki Musée Kabila plus dictateur que Mobutu. Plus mauvais, plus dictateur que Mobutu. On peut pas désigner, to ba identifier, to ba insérer qualification wana na Musée. Il n'a fait que 4 ans. À côté de 97, ba assassiné en janvier, le 16 janvier 2001. Mais Balobi, il est plus dictateur que Mobutu. Namoto a sala 32 ans. Musée Kabila wana, tolobi a un problème, il y a succession idéologique. Toloba Mbuta Lumumba, Sokoto Komi, Lobi na Monagero, Patrice Emery Lumumba, Patrice Emery. Mais je me demande, Nini to garder le souvenir ya Mbuta Lumumba. Nini to détenir le succession idéologique ya Mbuta Lumumba. To ya Musée Kabila. Ba politicien yo soit baza ko kenda na ba église ngana regrettaka comment il faut ba kenda ko célébrer ba culte ya ko kanisa Mbuta Lumumba na Musée Kabila na ba église catholique na ba église protestante oh bazala la base oh yo bazala la base ya nkufa ya bato wana mais c'est l'église catholique auteur ya ko inisa Mbuta Lumumba na bato expliquez ma be communisme. En réalité, communisme, pas biso tout le monde qui communisme, ça non qui vote. Mais bien sûr. Pour ba bindele ta balobi que chacun pour soi, Dieu pour tous. Vous montrer que émini. Te wana ba na pas na biso. Pas na biso, égoïsme pas na biso. Et comme que ngai noko tambi na zo lukaka ngana liana na libota na ngai noko ndomele na bande konso ba niyo kwama. Mais na kati ya communisme baso lo banini, soki ese eloko ya yo, ese ya batu, batu nyonso. Mais elle a une explication, elle est très facile. Mais mon à quel avion? Agi mon côté et bandeli. Mon banda. Mon agi na likanis. Mon sala qui téléphone. Et bandeli na moto mon côté. Un pour tous. Il y a sali téléphone et biki si mon kili. A sali ordinateur et biki si mon kili. Ouais, soit qui inspiration. Il y a un kisi, il y a buka buka et bikisi mokili. Ah, c'est une inspiration. Il y a kisi soko, il y a kolokoto et il y a kakaka bongo moko. Il y a ngwana bonzambe. Nzamba a inspiré tout le monde à la fois. A inspiré nokotambi soko mwana beli sanga dwankasa oyo sangisana oyo tuta bo nyolma yena na makolo mwana ko telema mwana ko tswa bokasi. Kasi nde connaissance wana e bandi ko koma transmise te. Nokotambi pe akutani na motabela ki ambala sima ngalo kwa na musika soko esali bo dwa o et bénéficier na mokili mobimba. Omoni l'opposo pemba ina 2 enseignements. Ali na enseignement moko eza ko maintenir biso ba bola ba esclave. Oyo Mbuta Lumumba telemelaka na 1960 na 59. Po tobosa na te Mbuta Lumumba po yako ko telema na kanda ezalaki après conférence ba utaki na Ghana na Accra. Mbuta Lumumba pour ça ezalaki ba reconstituer Afrique. Ça péché pas monde. Oh, ça péché mortel.
péché mortel. Mais comment restituer l'Afrique? Comment reconstruire l'Afrique? Afrique est katanaka ndambo ndambo. Balisophone bali, Afrique francophone ali, Afrique anglophone ali, bisope to la colonie belge to zalaka soko ni francophone ni anglophone na tango wana. Te. Oyo baza na colonie anglaise, babunda oyo baza na colonie française, babunda. Toko esi to komi baendo. Ndeto ko boma siko ba frontière issue ya colonisation. Wana liti ya Mbuta Lumumba. Yango bomoni na discours ya Mbuta Lumumba a rappelé bango. Bo betaki biso fimbo. Matin, midi et soir. Bo salisaki biso misala sans salaire. Mais rente de survie pour toi qui ba esclave. Ti ezalaki réservé pas na biso. Pour tous abattre pour toi qui ba moins homme. Vous excellence ezalaki réservé na bino. Discours oyo Mbuta Lumumba signé là arrêt de mort na ye mokolo wana. Mais nini oyo musée akufeli nini oyo Mbuta Lumumba akufela. Yango logo etambusinga lelo na charte de l'impérialisme. Beaucoup comprendre que succession idéologique réalité. Toko tanga Mbuta Lumumba loko la récitation. Atati tozolo ba fondation musée Kabila. C'est que na bakati wana pe même idéologie pe Mbuta ya musée pe ezakana ngote po loto komi komona ngope komi lokola eloko moko ya famille bango mutu bakanga mina ngo. Or, batouona basali batou ya batou. Nyoso babundeli bo. Tene tu es erreur. Non na kotoya bangote na non assista bangote na yebite comment ça fonctionne kuna na fondation. Mais soko ba kokanisa fondation kangalo ko a musée. Te musée ali patrimoine. Bien commun. Tango bobengi na no moto héros. Héros za moto akufite po na famille na ye. Moto akufi na cause moko noble, cause moko juste. Andimi ko kababo moine na ntina ya bato belé. Yango wana musée aleli héros, yango wana Mbuta Lumumba ba aleli héros. Donc fondation, il faut ba hériter idéologie, philosophie ya musée pe ya Mbuta Lumumba. Ba kufi pona nini? Na lingi totanga na charte de l'impérialisme, na section 1 disposition générale. Aucun article 6, dans la section 2 du régime politique. Seul le gouvernement établi par nous est légal et démocratique. Tout autre gouvernement non issu de nous est illégal et dictatorial, quelle que soit sa forme. Toyoka, wanan banani ba komi mokandoyo, bangolo poso pembe. Tango bazeko sala, mi beko na bango bako tambusela, mokili ya baindo. Ba colonie na ba. Mais en 1888 en pleine colonisation. Hein? Juste temps ba uti ko Kabola na 1885 conférence de Berlin. Sika ba bandi ko sala mibeko. Oyo ko tambusa ba province na bango. Bilanga na bango. Donc biso ta peuple to voter moto. Soki bango ba dimi na bango c'est l'article wana. Donc, nous pouvons dire donc communauté internationale et pas les politiciens na biso ils ont élaborer gouvernement peut l'accepter. Il faut bango. C'est le gouvernement établi par nous est légal et démocratique. Donc ce que bango de bâti gouvernement wana est légal et démocratique. Quelle que soit sa forme. Balobi, quelle que soit sa forme. Gouvernement est non issu na bango. Est illégal et dictatorial. Donc, ce que vous conduisez, est ya bangote. Yango moni pourquoi tolobi élite intellectuelle ba recopiaka lolemo ya loposo pembe. Yango balobaki Musée Kabila est plus dictateur que Mobutu. Voilà. Pour le gouvernement, on a un musée Kabila. Ça a été installé dans l'opposition Pembe. Donc, makambo même dans on a lelo, ba français ba ndimi, moi na Idriss Déby. Oyo yo a côté na pouvoir, le lenge moko na bandeko pe baza na Mali, na Niger na nini. Kuna zo boya yango. Mais bozo
Papuch côté azondima yango. Côté andimi. Mais oui, na Gabon pas général Olingi. Akuna andimi. Mais ça même un système élection et salami militaire balobi il y a eu coup d'état électoral Djubo Konzi paralyser l'opposition paralyser le pouvoir bango diriger et si comme on baza kokoka ko admettre yango te na Niger baza kokoka ko avaler yango te na Burkina Faso baza kokoka ko avaler te na Mali baza kokoka ko avaler te mais na Gabon féliciter. Donc, c'est que le Gabon d'intérêt n'a pas ça. Mais c'est un gouvernement établi par nous, nous wana bango, communauté internationale, bango wana ba européen et le gal. Yango boko mona attaque dirigeant population c'est ko nyo kwama. Soko gouvernement wana l'opposition pemba c'est ko trouver nango gain de cause. Et ali malamu. Avanda na ye afanda. Bako tungisa yete. Afanda. Voilà. Ou anon moni, basé ko trouver gain de cause. Mbuta Lumumba a défendu qui a boya. Oyo a comme ça qui est populaire, char de l'impérialisme. Na période na yé. To kiti na 7. Tout gouvernement qui oppose la moindre résistance à nos injonctions perd par le fait même sa légalité. Tout gouvernement qui oppose la moindre résistance à nos injonctions perd par le fait même sa légalité. Donc, basé comme monate bangonde bali ba gendarme ya mokili bangonde bazwaka décision ya mokili. Clinton a lobby a kokenda na motu ya musée pe salemi ba juge décision ko assassiner musée na Belgique tala Belgique oyo tolala muka noko tambi Belgique oyo o ba bimisela biso linu ya Mbuta Lumumba linu batiaka na Oswell bango linu batia na cercueil linu batia na cercueil bandeko balandi tolobaka bolandaka biso sans tendance et sans parti idéologie ni toze nango na Mbuta Lumumba ti lelo pour moteur exploiter diamant pour moteur exploiter coltan uranium il faut aller en Belgique à négocier les yango na Belgique après à Yawa l'élite intellectuelle sont normal faut ça la bongo te me bayebi élite intellectuelle o bakenda kotika basina bana ba edikele bango na mikili ya poto obengi élite intellectuelle moto so négocier comme ministre mais so linga libande parrainer yi faut ça na parrain libanda mais bakenda koluka pouvoir libanda élite intellectuelle bana basala la rébellion même intellectuel il est très éteint na bato bakosala la rébellion or tango sali rébellion na mboka na yo oye ko boma banani batata basi na yo basemeki na yo babokilo na yo bref bandeko na yo et rébellion ya kana langage il faut que ça la viol il faut que ça la ba désastre ouais ko bangisa pouvoir en place ouais ko bangisa pouvoir en place wana pe baze ko so ba vidéo baze ko meme pa ya ba partenaire na bango tala boye esengi su mandoki mosusu tobo sanate esika nyonso boze ko kanga ba drag eze ko kota o bokanga ki soko ruchuru bino bo avancer bango bayena sima bayena ba drag bakozwa coltan bakozwa uranium yoso baze na ngo posa or baze kozwa en revanche bino baze ko pesa bino mandoki po bobo manani bobo makaka ya bino bandeko élite intellectuelle bangonde ba traître ya Afrique nalingi to poussa les sous atana na 2 points bolimbisa biso et ça très important faut oh lelo ba ju chance ya kotanga kela sitimo lai faut ba on peut mingi ben ba yebina ba pe yango l'article 8 wana sikoto kena section 3 traité et accord. On ne négocie pas les accords avec le pays du tiers-monde. On leur impose ce qu'on veut. Ah, il est intellectuel. On ne négocie pas les accords avec le pays du tiers-monde. On leur impose ce qu'on veut.
ba négociaka te ba accord o bongo ba lingi yango tala ko salela bandeko balandi to zalaka pridon ba homme politique élite intellectuelle wana po bango nde basé na politique basé ko désorienter biso. Le président honoraire Kabila Kabange a komaki mal vie kaka tango akomaki koluka ko négocier ba accord na bateau po bango balobi on ne négocie pas les accords avec le pays du tiers monde biso nde ba pays ya tiers monde ba impose ka biso volonté na bango sika wa yelinga ka sala révision to sala ki révision ya code minier alongola on a 2% te alongola ngo po ezaki akotonga mboka ndenge nini pe bazotu na biso mbongo wana ebele bolinga bozo boko sana ngo nini donc neti mbongo ngo yabango neti mabera ngo yabango pe noko ndomele to relancer kaka bino biloko tezo salama tezo tangama ba université nyonso eza na kati ya Kinshasa tupe na Congo na ba oba otanga na ba oba silisa ba institut supérieur ba école supérieure oba silisa na ngo ba otanga ba yebi makambo ti président Kabila pa komi na singa na kingo na ba makambo oyo ya corps yo ya code minier oyo azo lunga lunga na 2% ti ba mindele bazo tuna ye mbongo bokosa na ngo nini élite intellectuelle baba bazo négocier kaka ndenge ni président Kabila ko kende na pouvoir pour bango ba remplacer ye bango pe ba tonga ba mapa malewa oyo bakotaki malewa babima bango pe bakota balia babosani yango ne songenzila esika tozalaki na 2016 2017 balobi kiti ezala libre ezala vide te ezala libre po okoya kokuta kaka cahier de charge oyo ezokanga banda ka président Kasavo toye na président Mobutu toye na Mose Kabila toye na président Kabila Kabange eza kokanga président Lombolelo atanga pena noko ndomele so chance ko koma soko pe to bundisi lisusu président Chilombo tolobi biso to kota ekokanga biso tout accord conclu avec un autre pays ou une autre association sans passer par nous est nul et ni le fait. Bon monde batelemela ki contrat chinois yango pe sala te au monde batelemela ki contrat chinois Belgique aloba yeba makambo ayebi makambo wana te oyo ezalaka propriété privée ya roi Léopold II oyo ayaki kosede na Belgique donc kitunga na ya kabela ba belge lelo koma ya bango là où il y a nos intérêts où on a droits fondamentaux titre 2 là où il y a nos intérêts les pays du tiers monde n'ont pas de droits dans le pays du tiers monde nos intérêts passent avant la loi. On a este bazo kufa lokola banyama. On a esika boye. Donc élite donc biloko nyonso ndoko ndombele botale so tozo sur la malamu. Les élites intellectuelles mutazali à la base ya babiloko. So ki tozo lobela mbota lumumba. Noko tambi. So ki bozo continuer so ko kotanga. Na silisa tango bolobi makambo ya guerre à est. On ne parle pas de génocide ou de massacre là où nos intérêts sont garantis. Même si le nombre de victimes est très important. Dans plus de 12 millions de morts à l'est de la République démocratique du Congo. Garanti. Mais ceux qui battent 4 personnes qui sont malheureusement en France 24, TV5, RFI, Tongo Midi, pourquoi Mali, massacre, boye, pour intérêt. Le loba comme il dramatisé pour intérêt na bango na Mali comme menacé. Au moins politique ya Bambuta Lumumba. Yango wana ya Basimi Goïta. Oye botimbo Mali. Oye botimbo malelo na Mali. Basé ko traquer ba rebelle malien wana. Terroriste wana oyo ba soutenu depuis 2 années pour l'intérêt à ba français. Or il y a Mali et comme propriété exclusivité il y a ba français. Balo bate. Ba terroriste monko en permanence. Soko ba elibino likambo. Bo salika kaneti bo rejuster ba sukumi kuna. Bo mona ki ba tunnel. Ba tunnel de livraison d'armes. Na quand il y a ba français. Mais non, ba français bazaki na représentation na bango na Mali. Na quand na bango bokenda ko contrôler te. Nzoka ba sala ba canal souterrain. Oh même ici ah ouais. Nzila ya mabele.
mando ki bino bomoni ba conteneur ba français ye eza pona ya ba agent Nations Unies ba contrôler ka yango te nzoka ba sokotsa ba mindu mais awa tokuta bakuta ba teni ba teni na kije ya Monisco et ali même système de jet sikawa ba héros oyo tozé ko kanisa na janvier ba telemelaki biloko Mouza telemelaki biloko oyo sans soutien à la population. Sans soutien à la population. Oyebi, nazui révélation moko. Parmi biloko précipita lisusu mort ya Mouze. Eza nango kaka ba minorité. Nini susu no kondomele botali. Ah! Batu bayebi ke Mouze ndenge to lobaka ke akangaka biloko na biso nyonso. Pe kuna to ndenge to yoki ba donner ba information to soka na batango wana. Ba entreprise mo mingi ya ba américain kangaka. Nokotambi. Au-delà ya wana service national. Mouza réussir ko laisse sa population n'embargo. Abunda ke tumba somba kamando kite. Sikawa a réussir ko laisse sa peuple. Njoka lo poso pemba ebiko. Soko bolongi libumu, bokanisi. Yesili. Soko kaka bolongi nzala. Makanisi efongwami. Moto soko se le atonda il faut to balola yango to tia masango po masango nde ko sunga biso omoni po si ala atondi makanise komiko ya tango batali musée na mbongo ya muke na embargo a réussi ko sala service national askeli ba cantine populaire ba ben pesa à l'époque baza ko teka biloko a bas prix yango bomonaki lokola église catholique ezalaka bongo liso pe monoko ya ba impérialiste awa na Felika bato ba combataka Mouze Kabila bango wana babandi ko somba oui la grande quantité bagenda ko salela ba savon to bati na provision bagenda ko somba masangu bagenda ko bwakela bangulu donc esika population alia po population longwana nzala Église catholique ya moni yango eza mabe mais tandis que mokolo na mokolo ye discours eza ke aza église moko zo bunda pona bolamu ya population mais pona nini ya komaki na esika te a soutenir musée na ba œuvre au musée bande ko poser pona bolamu ya population na kati ya embargo bato bazo mais ndeko tambi omoni bande ko balandi batika ko raisonner au nom ya foi batika na ino ko kanisa au nom ya foi. L'église catholique est la cause ya souffrance ya l'homme noir. Boko mona ke ba grand nyonso ba telema et pas ya baindo. L'église catholique a sa cause ya nkufa na bango. Et pas na biso baindo. Tokenda na bayan fitankanga. L'église catholique nde ba kata ya fitakanga motu. Antonio premier. Ba kei ko célébrer nango messe na Nazareth, église na Luanda. Osopeni motu wana soyo meri communion. Yaki mpa vite lenge mwasi ya mibutuku mibale na mibale. Banani balaki na simarotia ye moto. Ba missionnaire catholique. Tozu Mbuta Lumumba, tozu musée. Donc boko mona histoire atato ke na ngambo ya mfwa bato nyonso ya ntina. Oyo tata mokela kanisa la biso Afrique. Banani ba faciliter colonisation. C'est l'église catholique. Bango ba ya ba forme biloko belé ne kutubo po lelo bo memi charte. Soki vraiment makanisi ezalaki biso longai to mema pena discours à roi Léopold ekoya mikolo misilite tolobaka bandeko balandaka biso sans tendance sans parti pris nokotambi toyei kolamusa makanisi ya bato ba valeur na biso tokoki ko conjuguer bango kaka na passé. Lelo lokwa récitation Patrice Emery Lumumba kenda héros musée na biso kenda bandimi musée tango sakufu babi voici l'homme qu'il fallait on a présent na yeba lobaki le plus dictateur que Mobutu pour ni ba prononcer mot ya dictature tout gouvernement qui oppose la moindre résistance à nos injonctions perd par le fait même sa légalité. Musée Kabila telemelaki bango donc à perdre moment l'égalité. Nous on donne les to relancer bino, moi to so benga musée héros. To bengi Mbuta Lumumba héros. Ba téléspectateurs bazolanda biso to kosenga bino bo consulter mon héros na
héros azali nzambe nzambe ya moke héros azali nzambe ndenge nini ndeko na bino oyo akomi ntina qualité ya nzambe moke mpo na bino après liwa na ye idéologie ya moto wana bozwa botiango bozokobani entre parenthèses bolingi yango lisusu mbuta lomoma de son vivant tant comprendre que bacho bamindele bapiégela biso po souci bazali car soki tobosani te eza na baarticle kuna kaka na carte ya charte des impérialistes abi nini comment fait-il ndeni bakoki komaintenir biso na misère éternellement nde bainstauraki charte oyo oyo esalaka des générations d'Afrique yango baloba nde na préambule nango na préambule nango ndenge nini balobi kutu bango na miso ya nzambe atangela bango mabe te na kati ya nini bandeko bisika bozali bino mpe boluka moyen ya kotelecharge eloko botanga yango lelo mokili ndenge ekomeli na google soko beti charte d'impérialiste ekobima botanga yango bagira ndenge nini bakoko maintenir Afrique na misère éternellement donc biso ti tozobotama boye tokutaka deja complot moko boye neni bavi na biso ekoki kozala malamu te oyo Laurent Gbagbo azoloba africain vie so meno précisément bota misusu obimi misusu ivoirien 4-0 yo oroluka gagner vite oroluka o égaliser attaque na 4-1 to 4-2 voilà Laurent Gbagbo ancien président de Côte d'Ivoire son vivant à comprendre que ba complet zali mundele mutalumba lobi boye histoire ya Afrique to pe ya Congo et que comment pas ba africain pas ba congolais bango moko mais si bitba ko kamo élite intellectuelle Dieu nzambe muke moto akabomo ina epona bolamu ya bato noko ndombele to epingle sika moko boye mbuta lumumba azalaki chef d'état pour constitution atango wana ezalaki président reine premier ministre dirige ezala lokwa lo en Allemagne président régna mais premier ministre se diriger mbuta lumumba azalaki président de la république ezalaki président Kasavubu mais chef de l'état azalaki na commande ya mboka ezalaki mbuta na âge nini 35 ans makila na mai na nzoto za makasi akwa kosa la vie mais andimi est-ce que bino bo tango mbuta lumumba azo bunda est-ce que ezalaki pe ti ba loti lo bato bazo ko kirmase ko moni loko babumelaka yango tika vino ezana no mulai omoni kingani kuta kufa atala boye est-ce que bato wana bayaka te ba mbuta lumumba bayaka mais pona nini résistance esalamaka moto wana ezolakisa ke aza moto lokola biso nyonso mais aza moto lokola biso nyonso epesaka to vivaki ya na 2020 awa soko tali président Chilombo aza na de maboko lokola nga noko tamina noko ndombele aza na de miso aza na zolo président Chilombo boko kutana pe grippe pe beti azo tape hinti mais elingi koloba te ke toza na ndenge moko tomona kaka ordonnance kaka zwi kaka ana 2020 tola biso nyonso nini 21 na période ya kokona tokotaka na bana nana boye te ozala libanda te ozala libanda okota soko to bamono libanda babi infraction okobina ofutela amande mais ezali par rapport ya fonction oyo akomi koasime na biso lelo mbuta lumumba azolela lobi histoire eza piégée histoire tokoki kobeta yango te Afrique faut comme propre histoire na ye mais lelo komona na le 17 janvier oyo baboma mbuta lumumba bake basali documentaire bake basali film na komo ya mbuta lumumba bakomi kana na komo ya mbuta lumumba bakomi kotangisa biso ngolakisa biso yango plus grave lelo la majorité élite intellectuelle na ya ba congolais bayi mingi soko solo na bango soko mbuta lumumba kuba kuna mwasi azongelaka mwasi ndenge même noko tambi oyibi biloko mosusu ça fait mal au cœur na film wana basala elekaka telelo pe na chaîne nationale RTNC le 17 pe lekaki mbuta lumumba akatisi ebala moni kuna bakangi mwasi mama Pauline na mwana akokite ayebisi mbuta mpolo tozonga bango pe bayebisi babi tozonga ndenge nini tokenda bango te eza ko cracher na mbuta omoni noko tamina kolobelo ko moko kozala grand esprit eza kozala ba paquete o ba djuro kwa kwanga ya 7 jours ba tuawa biceps ndokanisi te tala mbuta lumumba baza ko ligote ye
na sepelaka na élément wana soko bandeko ya rogi bakosunga biso batalisa bandeko tanga za na motuka bakolesa ye papier azali na heure moko sérieux lokwa moto akoyoka douleur te lokwa moto esi atiki nzoto ya mosuni basali nyonso mpo arenonce tolobaka lino oyo soko so ete alakisaka biso assassin criminel belge wana lino Mbuta Lumumba balongola yango tango esi babeti Mbuta Lumumba masasi to barachaka ye pendant torture nzoka tobosana te mondele soki aza koboma révolutionnaire abomaka ye po alapisa bato bakoya na nsima yango bakataka yavitakanga motu mawa te bati na plateau bamemi na Nazareth yango baboma Samuel Do en public bakokata ye ndambo po balakisa na mokili yango baboma président Kadhafi bake kotia na chambre forte bakati moteur bato baze kokota bakangi nzolo po balakisa bino bayebotikali bokoki kokanisa kutu te koemprunte chemin oyo omoni yango élite intellectuelle babeti kara na nzela ya révolution na nzela ya etumba batourne le dos bakomi kosala au service ya baimpérialiste okomona politicien leki na etando auti kosala 5 ans député a 1 000 $. Population wana defaka lipa na to lelo bainvalide ye a du courage aza koloba na bato apanzi monoko boya bobima boya kosoutenir ngai moto aze yauli to o moto 5 ans il y a 21 000 population wana badefaka lipa mais ça peut na bande ko musu ba ko pese 10 000 abimi ake ba marché inconscience ignorance yango moni loyenge ambiance ezali na mboka o ezali organisé ezali organisé mitu ya bato ekanisa te bongo moto azali na posa komela zododo ngimoka zododo ya kasoko 2750 francs so bapesi ye 10 000 azali na molangi ya mobimba na provision ya 2 jours na mwasi ndumba na kati na mwasi ndumba na debula malewa wana akakuwa moto makaku omoni yango moto wana akokota mais so réellement bango balobaka au nom ya peuple mais faki batika biso to revendiquer bango bino bolobi to tindaki bino ba élu du peuple to tindaki bino bokenda ko salela biso mosala ingeta soko ba invalider yo biso ba électeur na yo biso mo photo tomboka sa yo tinda biso opesa biso ata 200 francs te tolobi député yo alobela biso 5 ans to reconduire ye to pesa ki ye chance poto linga ki ye lokwa bino boboye biso moko population to kobima sans motivation mais po nini komi kanyake banda kotambola po bato batumba ba pneu lelo nde boyebi ke peuple wana azalaka souverain peuple wana azalaka na valeur te etelo ya loposo pembe ba désordre wana nyonso noko tambeli très 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 bien organisé noko ndombele botali ko tant que solo la élite intellectuelle to bandi pe to likete bandeko mingi bazolanda biso bazo koma pe na compétition qui est piège mundele a piéger biso l'élite intellectuelle africaine bref na bamboka nyonso bayindo po accéder na kibokonzi faut start tango ki otangi kilas okomona tokomaka na dégoût ya Afrique kaka bamakambo kaka ya bamabe bamakambo nyonso bamalamu nini lelo tozobeta lisolo ya église catholique rôle oyo ajouaki na colonisation et l'esclavagisme a joué na colonisation lelo na nyo colonisme ninga pe continuer ko sanini ko jouer rôle na ye ya malamu bande ko bozola na biso debi ke mingi pe bosambela ka pe na église catholique alanga nze momo ka yeba ke soko kutani na vérité ta ko bebi so bilamba sepela po yo yebi vérité l'église catholique a crime awa na kati ya Felika yango bomoni ntango bazoki koélaborer système éducatif balingaka basimposer po histoire etanga mate église catholique lelo noko ndombele botala lobi ke ba nyonso babundela l'Afrique so bosali recherche sur 100% na bango 90 to 90 ndenge balobaka na pa bango moko ba français liwa na bango
catholique azala impliqué directement 10 wana azala indirectement soki bomoni église catholique déjà côté ya bandimi na ye po bayina mokonzi moko ya mboka bandimi na kati ya conscience babanokanisaki la bango yango bango basango bazotelemela ye mabe moko de Jésus kati déjà na libanda bazwaki déjà ba instruction na bango ke mokonzi faut ko initier na population Mbuta Lumumba bile benti Mbuta Lumumba toyebaki nanu te komi kamba akokai koluka owela kozwa indépendance Loposo Pembe engaka pesa bi indépendance na 4 selon Mbuta Lumumba balobi baki bango basengi yango prématurément na 60 totika 20 ans tikawa touti na 1885 na conférence de Berlin de 1800 to bandana no kaka wana to zongi esclavagisme te to zongi to bandaka na colonisation na partage d'Afrique na 1885 bakaboli ti na 1960 mbula boni na kati batongaki nini basalaki nini pona bolamu ya baindo soko basalaki te de 1885 ti 1960 bongo de 60 ti 1980 na 20 ans wana balingaki basani donc moto asali soko mandat par exemple to pese mandat 10 ans ko quitter mais azolo baka to pese transition ya une année pour abongisa moto ndengo wana za conscient bon to ti entre parenthèses Angola y a joué indépendance na Mwasima ya bamboke belé na 75 le 11 novembre le 11 75 nini Portugal salaki kuna basala nini Angola Angola bundi etumba ya Savimbi na Eduardo Santos lelo Joao Lourenço akoti bato balobi kutu na tango ya Zedu ezalaki mwa bien. Donc Afrique noire yonso photocopie na photocopie balingite to yeba ba valeur na biso balingite kotanga kutu ya kimpa vita te fotanga Jeanne d'Arc kotanga kutu ya vita kanga te fotanga De Gaulle kotanga kutu Mbuta Lumumba te il faut que na kotanga soko nani te soit disant lutte intellectuelle boali cause ya souffrance ya Afrique Afrique est souffrir dans le système éducatif pour to zangi succession idéologique. To succéder na idéologie ya bayabiso yantina. Ya ba héros. Tango to kenda kotanga. Tu sais ko kenda kotanga nini? Noko tambi. Bolobi loko moko trop capital awa. Omona wapi moto yo azena bomengo. Moto yo azena ba uti. Ayeba kosalela utu na yete yo moto zangi utu wana yo sana mayele kosalela oya koyebisa ngai loposo pembe moto alakisa biso kolamba matembele yaza kana matembele te oyo bana ngai loposo pembe moto alakisa biso kosala kwanga po moto abenga gauche kwanga lisolongo ebeta makate kwanga ewuta soki na Amérique élite intellectuelle yango soko kei na jardin botanique na Kisantu okomona kaka pondu provenance nango Brésil Masango provenance nango soko mboka nini soko anti soko wapi Afrique agine loko te mo pepe agine Afrique tout on vivre ndenge ni kasi tout ça ne loko to bane ko vivre ndenge mais esika yali mawa mortalité c'est là qui ya sema kasi to vivre tango molai na kati na mokili mais motaze ko poussa biloko wana élite intellectuelle donc etiba ko yebisa biso na ndenge motabayaka mondele motamemela biso po finalement toi ali est l'autre côté mais non kotambi mais ça fait mal au cœur motema pasipo niveau bazali si le poso pembe biso na yebite milo mosuto kolobate ali media donc na yebite or okomona Afrique sans le poso pembe elle est Afrique de gloire la merveille Afrique sans l'Oposo Pembe, Afrique de gloire,
Afrique oyo tokelaki, Afrique oyo tosali peinture, Afrique oyo totongi ba pyramide, Afrique oyo toyebaki ko travailler or, mathématiques, algèbre esalemi awa sans concurrence à l'Oposo Pembe. Ba grand yonso ya mokili baye kotanga. Mais oui, tango baze kote ya lelo Afrique. Bato baze ko mono ndira Afrique moko ya bazamba, oze ko kaka baso ya makelele na te. Afrique wana ezaki na ba université. Mais père ya médecine, oyo basala Hippocrate atangi wapi? Atangi wapi? Ba université ya makase bandaki wapi? Peinture, mokile comme lelo na peinture, mélange de couleurs et bandeli wapi? Te, Afrique sans l'homme blanc, nde Afrique. Wana toze ko tambola na programme ya tata mokeli. Programme bato bayebi tina ya mabele. Programme bato bayebi comment protéger ba valeur. Mais Afrique o loposo pemba yei. Yango en Afrique, il y a trahison. Méfiance devient vers le jeune ekoti. Bilenge batayi bakulutu nyonso bayebaki. Okomona ke développement, il y a l'Oposo Pembe et yei kaka na tango ya traite de noir, traite négrière. Bazwa ki ba depuis ki ba valeur ya Afrique. Ende bango pe bakomi koyokana. Ampoule salemi kuna, ascenseur et salemi, bateau à vapeur et salemi, nyonso po ba memaki ba valeur ya Félix. Plus grave nous ndomele botale, bis interprétation sur le Afrique azaki ne lokoté. Mais ceux qui le lokoté na ba misère ba mindele. Car les mêmes intellectuels au Nakats Afrique a fini. Na ba misère erreur. Soit c'est biloko muso vivre en Afrique mon yango biloko ya bondoki. Avec biloko ça ya bondoki ba satana. Ba boakaki. Et qui Vatican. Biloko binga bondoki au futu no sumbongo. Malinculé. Abengi yango ba œuvre d'art. À la kisite na élite na biso ke misala ya baindo. Koko na biso bazaki ko sakana. Te eze misala. Ba eze na ba non ndenge tozaki kolamba ebende. Ba ofuno to salaki poto tumba ebende. Poto tumba ba cuivre. Poto lataki cuivre milunga. Biso moko nde to salaki. Ba Congo. Mais histoire et ali mobanda l'Oposo Pemba zeko tambola bolumbu ayebaki tina yango tile lo monaka ba nudiste bazali epai na bana bango biso nangi toza ana ba téléspectateurs bozo na tona na rôle na zo mama ne ba kosokola ni sika moko te biso to ali peuple moko valeureux, toi le peuple moko respectueux. Donc biloko même to mona na ba TV bazu ba mona biso batiki batolo polele bazu moi lingwanda moko ba latisie te ko cracher na mémoire na biso balongola biso valeur yango ozo komona bazé bato soni premier ministre français à lelo azé mobali tat azé na mandefu sende mais mobali na pas na gouvernement kaka na gouvernement basali donc ba memeli biso homosexualité aux commandes bayoki yango sonité bato ya ndenge wana baya bazala ba donneur de leçons bato ya ndenge wana baboya biso to reconnaître ba héros na biso to reconnaître ba valeur na biso pe ose comme un homme politique à lobby sans l'homme blanc nous sommes nuls te bande ko élite intellectuelle koloba français ko s'exprimer bien en langue de ya Voltaire yango te mayele zali bo misale la biye bozena biango posa maladie ezeko tungisa baindo lelo tozena nkasa balobi kinine uta na kenkina nzete na biso malaria esilaka lisusu na kisi ya Loposo Pembe ekoma kodose yango après 2 mois osala échec à traitement omelaki soko 30 comprimés balobi osala échec à traitement élite intellectuelle bino botangi kaka mpo bosala ordonnance botekisa kisi ya mondele bino bosisaki na ista mpo bosalaka kaka devis bokei kosala na IBTP ata nzela ya 1 mètre bosalaka te mais ndenge ni tokoki koloba toze na baintellectuel noko tambi ça fait mal mais on est obligé peut-être ya kochuter po makambo yango ezalaka kaka boye aussitôt tobandi voilà eloko kointerpele kaka bandeko bazwi libako ya kolanda biso na mokolo mwa lelo ntango tosakana mpe na bamoto chasse kokokolela oyo na moto esalaka motema pasi soki bomoni liwa ya mbuta lumumba
moto Lumumba bakataka na masasi ndela kundi après avoir reconnu ba comprendre que aza énergie mo mapa ba yindo ba kotika nzoto ne bongo te ba yindo baza na possession na yango bake ba timbola mbota Lumumba bakata mikie mundela lobe akufika kate talaka moto beti masasi mundela bia kufite akundi mundela bia kufite a chumboli mundela bia kufika kate akati mikie mundela bia kufika kate ate na tono acide mundela lobi Lumumba kufika kate apelisa moto bandeko noko tambi bato wana ibike basalaka makambo en guise ya spiritualité bayebaki énergie ya mbuta Lumumba so batiki bango na mabele rien que lié à pèlerinage wana ekozala esika oyo eko recharger biso bayindo voilà ata babwaki na mai ne bale bato bakomela mai wana mbuta Lumumba énergie renouvelable ekozonga na kati ya bayindo faut tracer ça faut batika trace te poto zanga ndenge nini ya kozwa énergie ya mbuta loposo pemba lala pongite atikala kolala pongite tango mbuta Lumumba telemaki lelo zoko mona moto ya 35 azeko tuna muteke na ndako na bango mama bongo fufango botikelinga mukebo ende moto ya 35 mais botala mbuta Lumumba paralyser mokili a paralyser mokili kile ningana tango ba annoncer mort ya Lumumba na États-Unis ba trouble salama partout ba communiste ba na Egypte kolobate mais na Congo te na Congo te église catholique déjà afandi saki terrain Lumumba communiste soki ba bomiye osali opé le sumuté yango tango ba bomiye biso do mona ngo normal bandeko noko ndomele botale to bendi suka nyoso to solo na mokolo moko te ezali pasi to bandi pe to liki ete bandeko botikela biso ba commentaire par rapport ya ba masolo to sololi mokolo mwanelo botika ba commentaire esika nini yo mona ki ignorance ezalaki makasi ekosunga biso na bemission ekoya toyeba ete par rapport ba ndeko to sololaki na bango ba téléspectateurs na biso ya Femme Télévision côté boy esika to kosimbela oza pe na sujet oko proposer biso banoko na kati analyse ya banoko to kwa kosalela yango o proposer pe sujet na commentaire eza pe mabete noko ndobele to bendi suka ya manaka na biso ya mokolo mwalelo soki to ko kabona soki bandeko na biso ya régie baza prêt soki baza na loyembo ya bandeko na biso lisanga nzakumba po babeta si bayemba si mbuta Lumumba héros pamba te héros e wana saint la spiritualité to la religion ne babengaka saint mais na politique héros mais ba jouera un rôle moko ya koloka bolambo ya bato ndenge bandeko ya religion africaine babengaka mbuta Lumumba bazwa kombo wana bapesa ngo na ba communauté oyo eza na kati ya religion africaine eza pena na communauté mobimba kombo nango mbuta Lumumba na kati ya religion africaine oyo eza na bokamba ya fumo ko soki muzala pana ngola koko ya suka mboka moto ayebi esika bayindo bauti esika bayindo bakomini esika bayindo likokende ndoko ndobele to bendi suka tozongisi matondo mingi na bino ndoko ndobele to kabolaki na bino makanisi na mokolo mwalelo tozongisi matondo mingi na directeur ya programme na biso ndeko ngala nzela ya cadrage ndeko na biso ne kwaku asongaki biso pena na bilili ntango bozomona biso na bandako eza grâce ya bandeko osepelaki na émission tozongisi matondo mingi na koko ya suka mboka fumukusu ke muzala pana na ngola na opportunité oyo apesi biso banoko tokendaka kososolisa toyaka pana bango tozwi mpe tokendaka kososolisaka bana mpe na bana kaso batikalaka na ndako kimia ya tata mokeli balongo na bakoko ezala na bino tokutani na bamanaka oyo ezali koya na masolo na biso analyse ya banoko. Reste d'une personne historique très importante. Les voilà. Et c'est tombé ou vous l'avez Arraché. Allez, Patrice, voilà ce qui reste de toi. C'est vraiment un honneur pour moi de participer à cet événement et de pouvoir vous remettre voilà, ce qui reste. Babumaka nzoto kasi molimo na ete lelo molimo na etelemi ebimisi bango na mpwasa toluka banani babomela biso Lumumba lelo basasamba monani basasamba bimi na mpwasa bongo mboka nanga mboka bakoko na ngai batikelanga oyo mabele nanga mabele bakoko na ngai batikelanga nakoki kokimango te nakoki kokoyango te
mabele bakoko na ngai batikelanga ndelo zana oya yo mabele bakoko na yo pe batikela yo. Why you making trouble lingi yo konza mabela baninga oyo sali ekoki zonga epanotika kongo kimia 4-0-1-1-9-5-9 Belge par Katambango x 3-8-9 Bakima Ebele MF6-0 va proclamer indépendance y'a Lobuta Mbuta Lumumba Zala qui très prudent à l'obu faisala ya solo. Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté. Dans la liberté. Belgique Batomboka, Babenga Lumumba Krabo, Babenga Lumumba Satan, il faut babo mailler, il faut bien illuminer. Ordre et out en Belgique et les États-Unis CIA. Soki makambongo salumi lelo tina ezali wino de chu makila Lumumba elobi natango moba wanga naka bakoselaka villageois lelo kokamo baye bozongisa bilogo ya moto babomade moto boma Lumumba ibana kite basusu baluba ba villageois ne babomaye lelo Belgique ina bareli kaye nalino naye son côté les mi bakokangayo les loto kangi lokuta Belgique les loto monique il nota Belgique 62 ans près pour la criminalité na bino na miso mokili mobimba linu boye kozongisa yebo konda pesa to besoin mo wape. Quelle méchanceté à représenter l'ino mutu sans encore plus quelle audace. Boza assassin, pas criminel, pas vautour, boza associé. Mutu alingi liberté mboga na yebino bobomuye masamba wapi mabeni na sala oh eza provocation grave boye ko sala en plus bolingi ko senga pardonner soki boye bite nyoso eleki ezata na tina mobote linu batiaka na osweur lino botiango na cercueil otindi to sala funeral biso tozunge ba preuve na cercueil yoka Belgique alingi ya finale dossier atindi to sala matanga po asokola maboko na dossier nzoka fongolinde dossier boye na linu me muteza wapi nzoto mobimbeza wapi o ezali sous epoka kautute kongola bandigo la muka kongola bandigo telema olobi tolobi osali tosali sikoyo tolobi tango kofongola dossier ya kofongola dossier tango kofongola procès ya kofongola procès. Il faut pas dédommager Congo, na retard pas précis. Soki batike la biso Lumumba na vision na yebelele lo Congo ezaboete. Likambo totikango boete justice to sengi bosala mosala. Soki baboyi ko samba to kata relation go pona lubela. Basaka ni paya trop, babomi paya trop. Na nyoso basala biso jamais to kolimbisa te. Belgique assassin, Belgique assassin, USA assassin, USA assassin, Belgique assassin, Belgique assassin. Dégage, dégage assassin, dégage, dégage assassin. Beaucoup de gens alors ont dit il a signé son arrêt de mort avec ce discours, puisque le gouvernement belge alors, qui ne voulait pas de lui, pas seulement à cause du discours du 30 juin, mais parce qu'il était Patrice Lumumba et que ça coïncidait pas avec l'espérance des Belges, ni avec celle des Américains, ni avec celle enfin de beaucoup de gens du monde des affaires. Cette responsabilité morale du gouvernement belge, nous l'avons reconnue. Et je répète à nouveau... Ya solo toyebi ete bozalaka bato yanko kasi botalaka nanu mai mazali kobima epa ya kokwa suka mbuka misongi ya nzila Mbuta Lumumba mabelo ya yoto ya bapaya Kongo yo motema makasi boka yanko bato bazonyo kwa mamba boyi tobonga kaka nanko solution yango yo baboyi solution kaka nanko Kongo yo motema makasi boka yanko bato bazonyo kwa mamba boyi tobonga kaka nanko
Solution ya moyo baboyi solution kaka nanko